Bonjour, bonsoir. Avant que mon émission na biso topé saka merci na Seigneur to moni sous samedi à lelo. Ba bon week-end na mam Sisi la beka ma maman chérie. Ba bon week-end na bande konanga nyonso ba baku kwa monde entier. Ba bon week-end na ba vrai ba abonné na ngai. J'espère bozo mon miniature wana. Miniature wana eza 3 personnes. Ba to théâtre na biso o tozo lobeli la émission na biso na mukolo a lelo. Bojo ezali parce que cuisine yani kitivi alobaka avec précision bande konanga bokota benga papa benga mama. J'espère bino moko bozwe ba makambu o ezoleka na communauté na biso na communauté na biso congolais na ngambo bato théâtre makambu ezanga raté to lali to lamuki to ekomona susu na mukolo alelo samedi to ekomona makambu susu bande konanga na koki kozala banki te na bomba. Soki na memeli bino na memelaka bino na tina bino boyebi ke Sila Bissau atika kara na défaut Sila lobaka te biso o tolobeleka Sila to eto répondre pona ko zapa ngata mukiete Luna na obenga na Luna ya kazwa kicho vanda liboso na bengi Luna miezi zwa kiti oya ovanda olanda na émission oyo Luna miezi oza leki par rapport à Sila Bissau Bekam oza mwana par rapport ya Sila Bissau Bekam soki ozara na succès na yo continue toujours koluka succès na ona ndengo ozara bisalela mwanza mais kolinga to luka succès na kombo ya Sila Bissau parce que toyebi bino bien toyebi bino très bien bato ya Belle-Vie TV bozana soki obimi ozoningo sa likambo liba choka obite sona obi Belle-Vie TV ba ochanga kate fona loba Sila Bissau Bekam po ba changa ka omoni Sila Bissau Bekam a camarade noté Sila Bissau Bekam a pe camarade ya mama noté Mama abino asala théâtre te okoki ko kotisi na makambu ya bato a théâtre te okoki pe ko comparer mama na bino te na Sila Bissau parce que Sila Bissau aza mukolo to boy te biso nyo tuto yebi mais aza camarade ya mama abino te Sila Bissau to boy na biso te aza pe mama ko bota yo to boy te wana to yoki ndingo lobi mais Sila Bissau ndingo loba Sila Bissau il fallait loba pe Belle-Vie TV a mama pe ko botanga parce que Sila Bissau na Belle-Vie ba ka même âge parce que bon mona so Sila Bissau ngazaka mukolo so yande na Belle-Vie bazaka différence a inani photo ebisa bino vérité parce que to moni trop c'est trop bolibwa na lire mo boe kande ngweno Paris ka ya simalobi awa olingo bando fula keba Sila Bissau ana baba kuku monde entier Sila Bissau ana bato ebele mso kasi na Paris siko za bato ba habite bato ba yebi oye na Paris vanda calme oye na Paris kolinga to leka na be mission o bando loba lo mo boe oyebi ke olingo bando sali réputation à Sila po Sila Bissau a camarade noté o mona ka linda kotite o mona ka Michou Mbembele te o mona ka ba Normi te ba Alicias Michou Normi linda o mona bango te linda leki na émission pardon pas le Ketchu bo mona ki linda sika manke Belle-Vie bo mona ki linda sika pesa ki ba comparaison kenge Sila Bissau Belle-Vie moye oyoka kyango pona ni so boleki na émission ba poser question moni kwa no ne loko loba te zapango olingaka ko répondre ebi question na lobeli Sila ba opesa ngaka ndengo eno Paris succès Sili olingo parce qu'on a djembela na sima Sila Bissau tala mwana wa mukio yaka awa yo lina boni ko mwana oyo yo ndengo zana génération en génération o Sila Bissau azana emsu yo tika ko zana ngote époque o Sila Bissau asala théâtre yo yeka asima oyeso na ba 2015 ozwika sikisa ngona sima banjonji ngonde ka ekoma na bisalela mwanja no salaka siko lingo bando ganga yo keba Sila Bissau ana baba kuku toze belé partout monde entier ko leka même mama abino Belle-Vie TV keba ba comparaison na to linga ngote so Sila Bissau ko bota Belle-Vie TV pa bota bien photo do ba bongo baba kuku parce que toki ko zapper le côté non tshela bino bojo bolanda mwana ngwa mukende ngazoluba soki bato a génération na bino bazate
ya ko comparer yo na bango. Il fallait à la sage, elle m'a posé une question, bon, on zappé, on bien répondre te. Ceux qui n'ont pas cuisine, Yannick qui TV Nathalie na place na yo luna. Nde ba poser une question ana. Nangana lobaka ceux qui ba comparer na sila bisalu, peut-être lobby ba mona grandeur na merci. C'est tout. Moi na muke faut kozala mayele na bisara bino bato ya théâtre et bozo sala ka be émission faut bosser la sagesse na intelligence na discernement est très important. Et ça très important bandeko na ngai. Parce que elle va poser une question musu ba poser ça dans piège, il faut ça la sage. Bon mon Linda te Linda Cotes. Linda akende ki pas de que tu vas poser ma question. Est-ce que bon qui polémique? Linda a répondu qui très bien parce que Banasi la basa bien éduqué. Banasi la basa na sagesse bon tika la kondimate. Ba poser une question nyongo bika ke na komi na ngana poto ba to ba landa nga basa te keba ba ku to amonda che to landa o so to bito toucher yo. Keba komeka kutu kopakola sila na buzoba na ote sila amuta age na ote. Sila amukolo na musika na carrière. Sila amukolo na musika na âge. Sila amukolo na musika na succès. Succès aussi la bisalu abanda. Bande kona bokanga bien s'il vous plaît. Abanda ngo depuis ti lelo azalaka na succès. Si la bisalu aza génération en génération. Succès si la kaete s'il fait et beau ya kaete. Ce qui yo lingara si la bisalu toza mutaitil pechanga. Keba na kebisio. Parce que toi pe na posa bolinga sila te. Toza pe na posa botanga kakomba sila te. Olinga ka sila bisalu te kotanga kakomba sila te bato akento. Kotanga kakombo ya sila bisalu te to ebi ke bolinga ka ete bochika sila vanda calme. Soko ebi ke eso na lobeli sila o e fula nga bato osela nga be mission ta mwana wa mukyo. Biso to fulo te. Total à kokutu te to zapa ko so na fongoli ba caméra na nga na ko répondre on ebi ke émission oyo okoyoka poko mona ngo na ko répondre parce que si la bisalu ana tant ko répondre te biso nde to lobila rasila to ende ko charger no pe to e ko kebisao ezala mbala suka pe mbala liboso soki ozaki mayele il fallait lo ba peut-être nde bazo mona batu ya génération na ngate po ba comparer nga na bango peut-être ba mona futur na nga lobi na okikoza quoi si la bisalu, Dieu soit loué. Na vie faut qu'on a na sagesse. Faut qu'on a na sagesse luna. Oui, ka poto pas même un mois na paro comme au ganga. Oui, bi bateau babanda Paris. Et bi bateau ba umina na Paris. Boni basala ka théâtre ba ya poto ngo succès za la wapi. Si la zakaka. O ka vraiment mbiaka ya kacha théâtre. Mbiaka na ba succès génération en génération maman des abakuka. Yo zatana succès. Yo luno sana succès. Succès on kuna mona côté succès ndeni yo lo baba ba lobelo sana succès moi c'est le kolo kilo. Ta moi non yo. So bimi na ndenge no luka calme. So moni ko e poto no batu ba lobela ngote ko bima na komba sila ti. Oye poto ba lobela ngote nde tikuto keno ka na matadi. Bazo lobela ngo atate olinka ba chona ba miniature ba bando lobelo bitena diembela kana komba asila po ma asila pesa makambu. Bino nyonso bozana bebi question na lobika komba ma asila pesa makambu. Bato akento bando kilikolo kilo ta mwana wa mukyo. Bon ya non a balancer ba jone bo yo kana tozo continuer. Ta mwana o compare yo na sila.
À l'âge de ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère. Ma mère, elle a 44. Ah bon? On s'est dit, mais si la route est dans la mongo, elle s'est comportée à ta beauté. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous faites pour comparer Ngaï na maman si là? Entre nous vraiment, entre nous. Elle a l'âge de ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère. Ma mère, elle a 44. Ah bon? Moi, la maman, elle a 79. Donc 44 ou 45 comme ça, je ne sais pas si vous faites les calculs. 44, hein? Voilà. Imagine, ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère, tu vois. Mon toit a coupé au beau temps. Comparé à pourquoi? Je ne comprends pas les gens pourquoi. Même quand je pense, on s'est dit, mais si la route est dans la mongo, elle s'est comportée à ta beauté. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous faites pour comparer Ngaï na maman si là? Entre nous vraiment, entre nous. Elle a l'âge de ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère. Ma mère, elle a 44. Ah bon? Moi, la maman, elle a 79. Donc 44 ou 45 comme ça, je ne sais pas si vous faites les calculs. 44, hein? Voilà. Imagine, ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère, tu vois. Mon toit a coupé au beau temps. Comparé à pourquoi? Je ne comprends pas les gens pourquoi. Même quand je pose des trucs genre, hey, si elle est l'équipe innocente, non. J'espère bandeko nanga bolandi ojoana boyoki ndenga zoloba cuisine yaniki TV na bino azalaka banki te na lobaka na sepeli nango te parce que oya lobi soki ezalaki ngai cuisine yaniki TV na bino bandeko na ngai na ngai na loba peut-être msu lobi baomona ndenge na ozalo kwa sila bisalu je soit loué mais koki kwa kopesa ba comparaison te ya mama abino ya ba âge mama abino ya kitoko te mutu pesa na posa ba âge mama na biologique azate parce que mama na asalaka théâtre te mama na asalaka musala mususu mutu asalaka théâtre ezayo mwana okoki kokwecha mama na bino ni eloko moko te mama ba respectaka ye kolinga teke bino moi bino bato théâtre bo mesa na bino na finga bo mesa na bino na otonga ko comparer si la bisalu te olinga si la bisalu te nga cuisine yaniki TV na kolinga bino te nga la bomba raté na zara hypocrite te na zara na lobaka vérité parce que si la bisalu c'est ma maman chérie kokwa bana ngai baba cook même moral même esprit olinga si la bisalu te biso pe to kolinga o te kenda bongo pa na biso eke zongi olinga si la bisalu biso to kolinga o olinga si la bisalu te toko tikala kolinga ote bokoti même na ba chaîne na bango bote s'abonner bolongwa bokota bikota kota te trop c'est trop luna oye poto lokwa mutake matadi mutukuta lobela ngote mutukuta kumisho azato lobi ketena bimisa ko bachanga bana ba miniature si que maluka ngo bongo te soko sabe émission na on a sagesse on nzamba peso yebande ni akolo bolo ba français moza sage te oloba non français moza sage te oui na français keba ba de konanga keba osali pas même un mois na kacha France keba mukile amukie ebi boni baza balinga basila bisal to luka kimia c'est si la robota belle vie par robota yo pour ba mbale ba ka même âge différence ka ya inane baza même âge yo ngolo ba ke si la mukola belle vie o bebe elfiaza mukola mama abino po ani olobi yango te bato akento kindoki na bino ebimi na poisa oyo ka ya kuku na poisa to kumba bino te na eka na répondre na kebisa esiko za na luna keba na sila bisalu keba na vie soko lingo umela mikitisa njamba tombola ti bato bazosala ba comparaison parce que bato bazomona oye mozana lolendo ozana eloko kutu te mozana lolendo ndengo komi poto ozwi kutu atana carte bleue te même kutu carte séjour non ozwi yango te molingo tombola mapeka yo compare yo na sila yo moni kwa poto elobi nini oye poto elobi nini même bato baya poto bazala na poto awa sila leki bango na succès bato a théâtre nyonso bazala na kacha poto sila leki bango na succès sila za génération en génération bazala na bango na ba succès mais succès succès eboya njoto mais sila ti lelo azalaka na succès botika kosala biloko epesa bato kanda te ta mwana wa mukeluna keba na kebisio vraiment na kebisio po na za baku na kebisio ba distraction bo distra biso te tozana j'espère bandeko na ngai
bolanda ki 7e épisode na biso nouveau départ nde makambo. Nouveau départ ena makambu nango nzamba lola. Nouveau départ ena kitoko nango bandeko nanga. Nouveau départ ena ba succès nango. Kotala makambo nga nazo mona bandeko nanga na famia mama makambo eko suka ndenge ni bandeko nanga. Mama makambo bandeko nanga apesa ata Serge conseil te. Mama pe mususu aloba ah Serge to priaka. To we la biloko ya mokili kabola na bandeko na yo eke sala nini mama makambo nyonso na sa moyo bandeko na nga vanité de vanité to luka ba problème te mais to luka pepe eza très important bandeko na ngai mama makambo azotelemela ngo ndesika mobali na kufa tikela Serge héritière biloko nyonso ye héritier mama makambo za somme mama kambo asomo bino mokutu bandeko nanga bolanda no mama via zui moi conscience mama via bien comprendre bité malamu kutu bakabola ngo na bandeko na ye parce que bango nyoto baza famille moko non milinda michou baza famille bakabola ngo eza kuteloko akowela te soki lelo Serge azui biloko ana eza na grâce ya Nzambe ba partager ngo ekesa leloko te mukile eza mukie ma vie maman ya Thérèse atomboki te ba okabolango te ezande ya Serge mama makambo kutu ko ali ko sentir vie ya te ba omona vie ndeti traître ndeti moyini ya Serge mais vie azo ebisa bango makambo abie bandeko na ngai to esusu na ngambu susu ya linda kutu na famille kutu ko oka vraiment diviser pour bien régner linda kuta lingi ko sentir à ta famille ta bossa ni même maman o ameme 9 mois mama Marlène azobela linda kuta oka vraiment on s'en fout azokipe kutu te kaka Serge na ye ata kutu balinga ngo bandeko na nga bolingo ngo ya linda eza ya kisio beza ka bolingo lindo linga makasi yo linda yo bongo na mama abino yo bongo na bandeko no lindo bota ni famille kola Serge a décevoir yo te parce que ce qui Serge a décevoir yo linda et que sous que l'homme a bé bandeko nanga parce que lelo tokota la 8e épisode na biso bandeko nanga benga papa benga mama benga voisin benga voisine to consommer film na biso nouveau départ et na makambu nango kotala lisusu mama leki sila kuna mama leki sila sans position bandeko na ngai sila biazane au milieu du village sila biaza bien na kati akende pa linda poati akende pa michou abebi akende pa Naomi mama leki sila na mukilpe bazala kaboete sila beka meko sukelo ndenge nini parce que makamunyo tu bandeko na nga ezaka ne bande na suka nango omoni soki lelo nzamba sali ke bango nyoto linda michou na mi bavanda sila pe akuba okiko benga na pe sila parce que sila pe atikala ko conseiller même ya na Marlène te sila zana ya puya kakaka ya puya kakepa na mi apuya dike ba futele ndako akepa linda lobi dike linda osombele chaînette bande ko na mama leki azaka buete. Mais makambo tozo mona bandeko nanga na film na biso nouveau départ eza vraiment histoire vraie eza ba histoire yo ka vie o ba to vivre na sa moyo parce que ça la mara ba famille et ça la makasi bandeko nanga yi kotala ba titre boy nil par ailleurs seulement na kacha SB nebi seki bino ba kuku ba film na RDC na biso ba théâtre ezalaka te ezalaka pasti la bisal ba film waouh ota la film oyoka jamais bêtise ota la film jamais ko zappe na bana ba film na kitoko bokota to consommer film na biso guo wapi elenge na kacha film ana bandeko na so tala ngoto raté kende mbangu beta si la bisal officiel landa film wana banana premier épisode o comprendre on ndenge cuisine yani kitifi na obete la bino ndenge na comprendre ponga na banda ka on a lelo samedi total à 8 na biso 8e épisode rendez-vous 18h juste fongola ba boko zappe ba publicité s'il vous plaît tika ba publicité leka eza et que ça la bien makasi ba cook promotion de promotion partagez massivement
to consommer film na biso babakuku oye toujours maboko likolo pona mami sisi la respect yende mama na biso kenda bongo mama na bana ndaku na batu nango ya biso ndeza sila bisal mama chérie umela bande konanga to consommer film na biso to kota totala lelo et que suka ndenge ni Marie-Hélène akokufa obia kobika parce que azobe la position ezoyebanate non mi pe kuna mal à l'aise obi comment papa zo ba bien nyoto atikela ka mobala linda il fallait qu'il peut partager on a mi bali na biso po biso to bala liboso ya linda malgré linda ya mi papa fallait qu'il partage pourquoi papa pesa ki kaka Serge Linda pe kuna ebisi ba mibali na bino batanga te ba mayele te yanga za très sage bo kaka français Serge alobaka te za likamwa mutu yango papa mona ekete fona pesa ka Linda fona pesa ka Serge to bona biso te bozwana ba pesi Serge biloko nyonto boke même tina ba parke ba pesi Serge komi na kombo ya Serge eza bien. Parce que papa bino atali kete mwana nga liboso so na pesi mwana nga mobali oyo c'est que asunga famille mais aliro lindo zo sala bo sala mabe makasi koleka bo sala mabe makasi il fallait que ovandisa bandeko na bo solo la que o Serge zo sala ezaka ka bien na biso na famille parce que biso to koka ko gérer biloko te mais Serge encore abi ko gérer ezaka ka ya famille. Oh, nous on a besoin de quelque chose. Oh, il n'y a pas Serge à couper ça. Et dans la pour balobi, la famille est sacrée. Film na biso lengue. Et si la nzamba pambolo. Makila Jésus-Christ est couvé si la bisalu bekam. Na makambo boye. Ba otanga kombo netendengeni. Na makambo boye. Yende lumières. Si la des stars. Na bi star balo de la kaye. Star azang star agangisa mukili bandeko nanga si la star oboyi sala mokili na yo nzamba ba trophée nebise bino 2023 tina 2023 tina 2030 si la génération en génération mama atika 16 na défaut maman azangisa Zaire na kimia si la umela bandeko nanga ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yangoyo ne koloba na mpona Luna parce que Luna linga yake ba fula baba kuku to fula ete parce que Luna na pende bo mona aza traître alinga kasila te aza muta ici pechanga alinga kasila ta mukete. Ceux qui ont l'équipe émission va poser aux questions yebandeni à ko répondre. Ceux qui ont l'obi qui na bima na simasi la bisalu toko charger na yo na biso bien nga ko sate na biso bien parce que si la za camarade note ko bandali lo timu ki le kufa azala camarade note pa tia ko kate o mona linda te François lo mona François linda te ya solo o mona normité o mona mishumbembele te mwano yoka soniko luka kimia ozana mwana ozana mkie pembe na sila bongisa maloba na bongisa evandeli no Luna bandeko nanga ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.